Bamvula makasi oyo esili kobeta na ville province ya Kinshasa et salibongo ba dégâts matériels ebele surtout na commune ya Ntsele bipai wapi ba érosion et salemi pe ba habitants ya quartier Kampem Mangengenge balamuki boye nzela oyo ememaka bango bakende misala pe bana kelasi bakende kotanga nzela yango ebukani pe ekabwani na bitendi mibale moyen kutu ya kotambola lisusu ezali te kasi ndenge balobaka kaka ete bipai nyonso moto azali kokufa moto azangaka te mwana mabele pe candidate numéro 15 na élection provinciale ya commune ya Ntsele oyo basurnoma mama sociale Anne-Marie Kaindo Katembo akangaki matoi te na mbela ya population ye moko na shima ya koyoka pasi ya population ya Kampem kuna na commune ya Ntsele akitaki sur place bongo amona makambo nini oyo ezalaki kolelisa baimboka kuna na ngambo ya Mangengenge bongo sur place tango akomi amoni ndenge nini nzela ekabwanaki pe ndenge nini ba érosion ezali même komema ba mapangu ya bato amobilisaki ba jeunes sur place apesi bango ba moyen de bord ndakisa ba sac ba Congo ba pau pe ba instrument nyonso oyo ekoki kopermettre bango babunda tant soit peu mpona kokunda mwa ba érosion pe kobongisa nzela afin que et permettre circulation ya population ya quartier wana kuna na commune ya Ntsele population asepelaki bongo na acte socio-humanitaire oyo Anne-Marie Katembo ayebaki na kosala pe bango nyonso ba juré ete bako vote kaka numéro 15 na bango oyo ya commune ya Ntsele oyo azalaka na bango tango nyonso pe ayaka tango nyonso population abelelaka ye boyoka bango ndenge ba remercier ye pasi po boleka koto eza pasi papa na modèle ya boye pe to sala to mona pasi nzela ko lekeza te na modèle ya boye to kende wapi alors bozo senga nini kasi to senga ba bongisela to nzela ba bozo to nzela to bongisa awa toza na Kampem na commune ya Ntsele na quartier Mangengenge. Alors makambo nini ekomi awa bon makambo ekomi awa nzela ya kaka moko totika nango koto ya ntuka nzela ndenge mbula ebeti ebomi nde nzela tomoni moto moyen elekesa te mutuka moyen elekesa te nde omoni na suka ata bato moyen tolekesa te yango na mawa ya mama na biso mama Marie député ayokeli biso mawa yeyo mama yeyo ayokeli biso mawa apesi biso ebele ya basaki tokunda mabulu oyo mbula ebebisi yango omoni tozosala kaka ntuka mama ya boye vraiment soki lelo akomi abimi kaka député ndenge abima ntuka aza na motema malamu mpe ya kosungaka bato mpo tomonaka yango bayaka bakosa biso na bapolo savon tour oyo toboyi tour oyo tolingi kaka mama Marie ye wana kaka numéro 15 omoni eloko oyo mama sali on a évité donc nanu azali na député te abane kosunga bato mais lelo yo zamba pc 5 na okoma place wana oyo abana omona wana musika lelo azo occasion ya okoma tokosenga ye mama akende place wana alobela biso nzela na biso ezala bien po ye moko alalaka wana mbula nzela ezobeba ye moko azomona ndenge ezobeba bona nazanga lo mususu aloba te napesika chasse pa mama nayibi ye nazomona makambo oyo azosala donc lelo ezalaki ke moto atambola na avenue te me mama na biso abongiseli biso nzela na miniti oyo bazosala mosala tala basaki nzambe apambola ye mosala na ye kende liboso. Mama sociale ya Ntsele Anne-Marie Kaindo Katembo atondisamaki na mawa na motema pe mai na miso tango azali komona pasi ya population na ye kasi asengi eloko se moko na bana nyonso ya Ntsele alobi bango nyonso bavote kaka numéro 15 po ete ba problème nyonso ezali na commune ya Ntsele ezwa solution. Eza d'abord na mpona souci ya mboka na ngai. Okay. Bisika na bandaka ekoki kozala boye te. Mpona sala yango mpe d'habitude.
mpe na cadre ya campagne na nga ndenge campagne ebandi nasali yango mpe na cadre wana mais souci d'abord ezali mpo naza mwana mboka naza na esika oyo po tobongisa bato mosusu bakouta libala bakobongisela biso te bamosusu bapostule ame bavandaka awa te ngai naza mwana mboka namoni ke awa eza mboka na ngai eza esika na ngai mpo nabongisa yango parceke ngai nde navandi awa moto akouta libanda na bato mosusu bayebi te awa nzela eza ya kobeba me ngai naza mwana mboka namoni yango directement mpe na réagir nayeba mpo basala mosala bato bameka koleka malamu soki bavote ngai bapesi nga voi nakosala nakozala na bango nakolobela bango mpona baproblème ebele oyo toza nango na kati ya mboka oyo sele na kati ya commune na biso toza na baproblème ebele. Kasi mama ya bana nzele asengi pe na population ya Tchangu bayeba bongo na kovote autorité morale ya parti politique Kodeli oyo ezali bongo mwana mboka Barthélemy Bochwali pe esengeli koyeba ete Anne-Marie Kaindo Katembo bakiselaka ye numéro 15 ya bana nzele azali bongo cadre na parti politique Kodeli oyo elingi koloba Convention pour la démocratie et la liberté oyo ekambami bongo na mwana mboka Barthélemy Bochwali pe bango bazali ko se retrouver na kati ya regroupement politique oyo ya Alliance Vital Kamerhe 2018 na kati ya Union Sacrée de la Nation pona ko soutenir vision pe ba action ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.